le seul mutu président noma général et akangai mutu moko te Guy Perzaki j'étais là wa mwana ngai wa mwana oh papa yo benga Ngombe mwana na yo na art na théâtre ya Congo na cinéma Congo benga Ngombe mwana yo wa mwana ngai au moni soit allé par exemple na certes bien à loge ngai ngena za parrainer o parrainer comment ba tona posa na mara mutu ye mo wayebi na kuna taya kuluba ba détail te ndekwa bimya kende ko sala groupe ye wana kokita zongi na groupe sans souci biso to alo ba fali écoutez mon frère biso to alo ba fali fali soit qui a kenda pour na libéla biso to abongo ne pensez même pas un jour que ngai na ko sala retour le non 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 groupe sans souci to tikala biso na so ba dudu soupu wana ba flore ba AG Omari Kabongo Bakiri tant tikala biso nyonso nga tikala ki lokola servant mon cœur général Omi Benga non mi benga te eza bongo na théâtre ya Congo zo classé théâtre Congo na ba groupe ya théâtral ya ba groupe Congo on peut classer ba groupe premier deuxième troisième quatrième cinquième sur que tu 5 premier groupe liste les 5 premiers et alors au moni ba groupe le quoi ba la maman ba groupe le quoi ba groupe le quoi les talents d'Afrique ba groupe le quoi ba Sina ba groupe sans souci ba groupe le quoi ba groupe le quoi ba groupe sans souci Lisboy ba groupe le quoi de la foi ba groupe le quoi moi qui ma question mon a tout le groupe le quoi ba groupe le quoi Simba ba groupe le quoi groupe sans souci d'Afrique ouais rendre ya président ça c'est na Poutine c'est Moscra bah c'est le bata N bah c'est là déjà kala c'est le lopang les awat lopang où c'est les hauts résidences d'ailleurs avant na kezawat kai ana niveau présent ça a été pas na niveau monté présent ça a likolo bande ko na ba Poutine jalousie na bomba ko fala na mté ba faible ba mité ma ba faible ndeti ndeko ute kotanga kombo wana ce sont des faibles alors tala ko jouer présent ça ko mo sala mité ma mabe batu bayate obanda bango mabe invitation au la ardoise mais avec divin ba invitation en bois netika kabasali mona Joseph tata maboko ya grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin d'Eden invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison divin a bossali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divin vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Hello les abonnés à Congo SNO officiel plus télévision vous allez tellement ébélé biso de partout. Continuez toujours de vous abonner vraiment massivement sur votre chaîne, continuez toujours de commenter, de partager, de liker et n'oubliez pas de vous abonner vraiment massivement sur Congo SNO officiel plus télévision. Aujourd'hui je vais recevoir un artiste comédien cinéaste congolais Otoloba sur l'actualité vraiment ça là na théâtre à Congo vraiment parce qu'il y a plein de choses à parler. Tout le monde a décès, tout le monde a la dispute il y a artiste on va parler. Je vais recevoir Audrey Mouyoli, le capitaine. Je vais le recevoir aujourd'hui dans Congo SNO. On va en parler un peu de l'actualité où est ça là vraiment dans le monde du cinéma, dans le théâtre congolais. Audrey, bonjour. Bonjour mon frère, bonjour na batunya so Bolanda biso même libanda mboka. Bonjour na le PDG Guilain Fimpa. Mon papa n'a toujours des cœurs na yo honorable Dimitri Brice. Baindi Sanakata Brazzaville, grand frère propre et directeur Yannick Bongondo. On a toujours des cœurs naïfs, na maman Sandra Bongondo, la femme qui sent l'odeur de la prospérité. Honorable Frida Mouchi, on a Baïbangaï. Jésus Noël Cheke, vérité à Banalingwala, Warami Balete Likula, Sapato Nzambe. Tu peux saluer Bango charge, Bamema, Kokiamote, et entre Zongi Selio, Jésus Noël Cheke. Merci beaucoup, merveille aussi à vous et merci pareillement, merci na batunya so au Bolanda biso ba meilleur ve na bango. Boni départ na yo na groupe sans souci, ça se disait à quoi? Les moments étaient venus hein. Ils ont moi na bande vendre na palais na bango, amoni akoli akomi capable ya on a kindaki.
ils ont quitté au monde comme capable, peut-être c'était pour des rankings, moko, il y a 4 groupes. Non, mon frère, j'étais le général. Les seuls moutons, on appelle ça PTA général, paix à son âme, mon président pour des chasses. Parce que tu as quand c'était le président pour des chasses. Bisonioso, tu bandais ko tamboula na simanae. Ba ki mi balete mi sa tout est 4 te ka yemoko. Yem tapé ça ngai PTA général. Les président le biso zate na ole la matanga c'est le papa ya. Et pas kolonda côté. Na ole la papa. On va parler aussi il y a matanga président pour des chasses. Tu t'es senti comment la disparition du président? Mon frère, mutu balinga babiti la ketolote. Na perdre mator, na perdre papa, na perdre nyonso o ngai. Azala ndambu ya nzoto nanga o akei. Omoni belé ba yaki wana po ba moni ba caméra zala ki wana ba lela po ba ba mona bango. Mais moi na perdre papa. Parmi batu nyonso nde ba longwa ki les seuls mutu atikala avant d'être trône président pour des chasses ngai. Mutu ope bande ko kota na chambre président pour les chasses ngai. Omoni batu nyonso ba yebi histoire va changer na bango te ata ozo forcer histoire mais va changer en côté. Vous êtes appelé des général. Il fallait tikala na la famille yo longwe na yo. Alors qui va prendre la charge de la famille? Non, il faut comprendre que quand un général quitte déjà l'armée, c'est qu'il y a un problème grave et ça n'a qu'à l'armée. J'étais pas le général n'importe qui. Les seuls moutou présents nommé général et à Kangai. Moutou mon côté après c'est grade, après ça on capitaine. Yo pour longwe na yo. Et alors artiste missus baza pour nté ba peut-être na sé na yo ba colonel banal ba matana titre général. Colonel Patikalo Zalate. Colonel Atikalo Zalate, major Atikalo Zalate. Ba artiste OP ba ça mieux que msala na bango bien que mieux que yo na groupe ba kité o ba koti na charge wana yo longwe na. Non. Bazalé na bango mais quand le général a quitté, il faut comprendre que c'est le général qui a quitté. C'est pas n'importe qui. Terrain on a été tant parce que déjà nommé au général donc au début bango. Non. Pierron Domba si marié à maman ya mère na biso na peso bambote belé. Ya maman Serge Luye na peso bambote belé. Omoni tango ngai ba nommé ngai ndeko Piro ayaki suna groupe T, ndeko Serge P ayaki suna groupe T. Ce sont mes frères auto en bonne relation na bango. Ndeko Guy Perzaki. Qui était là. Moi oh papa yo benga ngombe mwana na yo na art na théâtre ya Congo na cinéma Congo benga ngombe mwana yo ata mwana ngai mwana na façon no beta biso mwana na façon au monde soit là par exemple na certes bien à loge ngai ngena za parrain na o parrainer comment ba tona posa na maramutu ye mo wayebi na ku na taya ko ba détail te ndeko bimia kinde ko sala groupe ye wana ko kita zongi na groupe sans souci. Quand yo longo sali groupe Simbi. Yo ka le talent d'Afrique te. Biso to alo ba fali, écoutez mon frère, biso to alo ba fali. Fali soit qui a qui nda pour na libela. Biso to bongo. Ne pensez même pas un jour que ngai na ko sala retour lobi non. Ata ba bandeli mo. Mais depuis bino pe bolongwa na groupe bateau bazongi ba départ bateau belé bazongi tout le monde groupe qui est bien, ça marche très bien. Donc bino vous n'avez rien apporté dans quatre groupe. Non, makambu ya apport. Là, mon frère, ngai groupe sans souci, ce qui je parle pas na départ ya ba flore, na départ ya ba nani, boy na boy. Ngai groupe sans souci tant tikala biso na ba dudu soupu, wana ba flore, ba AG Omari, Kabongo ba ki. Tant tikala biso nyoso. Nga tikala ki lokola cerveau mon cœur. Général Omi Benga. Non, mi benga te eza bongo. Nous devons présent pour des chasses avant d'ana sans souci. Sans ser nommé vice-président. Parce que, au moins, il faut te reconnaître à Batou. Quand le groupe a nommé déjà, il y a ma valeur. Parce que Moutou a nommé, sans ça, ça va te belé. A nommé, à part présent pour des chasses. A bâti valeur, il y a présent pour des chasses. Si on a tout, il y a présent pour des chasses, a nommé Audrey Mollier, général, il y a jeté. Personne, mon papa. Il faut que vous en ayez valeur. Un jour, j'ai discuté avec mon frère, Fierité, il y a pas na Tchango. Non, j'ai discuté avec mon frère. Adike Ilodia. Vitesse yabana masina, c'est une yabana masina, nous sommes qui ça roler. Moko wa biso jeune toujours soutenir yewana. Moto akabara samba tindaye honorable. Tu bande ko solola na ye. Abi singa abi Audrey. Au monde ba race na bino na monde ya art oyo bazari belete.
na comprendre qui ont été après na ko comprendre ngo ba pesa ka mpaya charge te ba paya ozolo bana banani bata mokilika o te futa peut-être comme oyo ba ina on complique pas les ignorants mon frère nazara na te pour na ça ba publicité ba émission na ibiso otangi kombo ya mwana nga gingombe répondre à eux so bande ozo gimwo mwana na ndenge nini yebisa biso te mwana nga na awa mwana nga na na ibiso sur le plan tout toza parents na yeka sur le plan tout mon frère to ki na ba détail te na ibiso sur le plan ya art oleki na ibiso sur le plan tout oleki na ko tourner oleki na ko prester na ibiso sur le plan oleki na ko yebana mon frère tango loba ngai film liboso o gingomba yebana film na ngai na zoye na simbe na loboko bona bisiko comme tant obi tu vois moi problème la bino bolinga la vérité te je n'ai pas parlé de Omar Kabongo, je n'ai pas parlé de Serge Juliet, je n'ai pas parlé de Flore Bang. Pourquoi j'ai parlé de Guy? Parce que vérité bolingi to bomba vérité ndeko yo wana longwaki tant na bande ko loba ba petit balobaki trop mais bazobo sangana tala lelo bakende ko mibenga pa président bakoki na bango charge te ba ko zonga groupe sans souci yoga sinde tant yo longwe mutuni ka soti ke les charge ya groupe sans souci tant yo za sauté général mago ko esi ba pété pété ba tike na groupe pété ba tike écoutez pété ba tike la ngo mutu nda mérita neti pona mérite na groupe siko pesa na e ba artiste ba nga na ali soutien na groupe wana tika ndio zo talat ya groupe nonda kuna Papa Georges Munduki dindo pesa mais hasard acteur à groupe sans souci kayendo moni yende aleki gingombe non pourquoi acteur basé belé yo o kangami kana mwana ngai eta masolo musuto évoluer bat ba olanda biso tiko benga na mwana parce que qu'est-ce qui a fait beaucoup mon ranking oh toi na ranking te maman merde le foot na pesa mbote madame Gingombe na pesa ko moi simbote ndepe na pesa Flore qui amona oya dudu soupe mbote madame Amanda Feza mais tout le monde est sur na matanga président pour des chasses ancien na nouveau guerre ezala qui tout le monde ba chikata tout le monde ba béret rouge ça c'est dire quoi vraiment non guerre escalaire aux alaté bande ko na biso ba tikala kuna ba bande ko na biso pe auto longwa to bande ko te bino ba ancien ba bi bo teki gros do bo moyen te groupe eza ya bino c'est un truc pour vous non eza bango te bango ba ça mieux que bino te non mon frère soko tali na matanga tant bande ko na biso oyo bakendaki ko tika flair o ba na kata groupe na biso tant to kenda ko tika flair o mona na biso nyonso wana babengaki groupe sans souci koto pe babengaki ba ancien groupe sans souci pourquoi pas kolobaki babengi bino tout dans l'ensemble ba non biso to zakali sur na groupe T mutu o il fallait à réunir biso nyonso c'était les présents pour des chances il n'est plus on comprend ce qui ezalaki bandeko ba na kati kuna babi bino bo apporta un plus pe na groupe oyo boya to sangana to lela papa to lela to boya donc bango ba écartaki bino je sais pas mais tozaki ensemble na bango te biso to yaki ko lela papa na biso c'était ça l'objectif ezalaki to lela présent pour des chances on a fait ça to leli papa parlons de Mboshilo Kinzonzi na yende asala bino na ba ancien na ba nouveau yende asala bino mon frère ko sala biso non écoutez attends on a bien fait pour que le président Mboshilo Kinzonzi cousin oui muta sala rabat c'est Dieu tes termes dernier de loba il fallait bien poser la question au mo babiloko auto loba awa etikalaka il faut bien poser la question mutu asalanga e anzambe mutu abaki sa implice na carrière na ngai eza Mboshilo Kinzonzi mais ko sala te abaki sa implice là c'est na boyango na reconnaissante à la tête pe na présidence ya groupe ça lui va azo mérité non na groupe sans société tende yozo mona yozo ancienne wa sénateur à vie général ne olobi ke ba pesa au poste ya général grade ya général sénateur à vie
à la tête après le décès. Bako jugé et aba oba na katako. Il pose ancien OK lo bapé ba. J'aime non j'aime octroyer ma langue au chat. Au monde biso ba congolais to linga la vérité ça la biso passe. Audrey Moli étant dans le bas A le bloc ba interpréter Audrey le bas qui B. Wana e amarambu ya groupe na bango. Nga na ali soutenir na groupe na bango. Maram na bango wana na rolobate. Moi je parle que makam na ngai. De yo pozo mona ata idée le baté à la tête à Oumeli na biso ça va. Quand le président Poudre des Chasses avait déjà fait les choix, il y a un vice-président. C'est que le président avait compris quelque chose à lui. Ngana Olobani Moutanoma est président Poudre des Chasses. Moutoua nommé en général. Ouais. A nommé vice-président. Donc, ce qu'on a Olobani. Donc, il y a donc beaucoup dans la même diapason. Congo c'est un officiel, please. J'ai un avenir à bien. Merci, parlons aussi. Il y a une actualité quand on est au Carrara. Le président Kingani, président Kingani, président Kingani, maman boy. Tant que parlons des polémiques artistiques, le président Bakomi Belé. Tout le monde qu'on appelle président Saï Saï. Le président Ping Pong, Fé et Peli. Tant que le président, d'abord le président Saï Saï, le président Barti, c'est tout comédien en Congo. Mon frère, permets-moi pour les termes, mais ping-pong c'était un aventurier. Oh, président oui. Ping-pong, tu as la non, écoutez. Au moins, bah te belé, bah oui, bah valeur, t'es ça, il t'ose, voyez, n'a pas valeur, t'es pour un Congolais. Ça, c'est ce gars qui ivoirien, tout le monde, tout le monde, ma casse. Il mérite beaucoup de choses. Moussika! Et alors, parce qu'on a la comparaison, s'il te plaît, tu m'as posé des questions, laisse-moi parler. Oui. Ndekwana autant comme bango basala qui est présent ça c'est atika théâtre pour neye mo aloba si likolo na bango mais théâtre ils ont évolué kaka mon frère tu évoluer lelo art na biso et à un niveau international ba ivoirien ba bimi ba burkinabé ba bimi ba zui kaka musala o biso to bande ko sala ba perfectionner ngo au moins ba ça ce sont des gens il faut to respecter bango et belé monter maman véro. Il faut te respecter, ma casse. Papa, yo mona manifestation nini ya présence de la République na matanga vena biso le tumba. Ba robe na ping pong ayo presté. Il peut bien s'habiller. Ah, laisse mon frère Tika. Mon frère azaba bien na. Non, kocha makama pangoute, au moins ça aluka kwanga te, aluka lipate, c'est un grand. Makama pangoute alongango tongo. Au moins en TPC, président Massoum doit diriger Bissou. Mais la personne au hasard capable, au lobby président Massoum qui est en TPC, c'est ça. L'homme au grand cœur. Est-ce que tout le monde sera capable de rendre Machouara? Oui, pourquoi pas? Parce qu'il mérite. On lui traite d'orgueillé, mon frère, Omoni, vitesse yabana masina, yabana changu, moko oyo biso to obete la tolo, adike ilodia, honorable. Jeunesse en avant. Asa mutumo boye ayebi présent ça est bien. Yo ko traiter présent ça est orgueil. Mais bat lora ba Dimitri ba indisa. Vérité ya bana Brazzaville ba traiter kai orgueillité. Présent ça c'est appelle ça image mon bon. Pas présent ça dans présent Caleb ce sont des gens au basala que lelo artiste a atana mutuk. Lelo artiste a bandata ko voyager, lelo artiste a longwata mbindo. Ce sont des gens là. Il faut tout respecter ma casse. Le 30 juin, président Saïd Saïd martyr. 30 juin 2023, événement du siècle. Martyr. Au monde, on a grandeur, il y a Saïd Saïd. Na martyr, na bengi, papa, maman, tu n'os, balinga, fiston Saïd Saïd, rendez-vous na martyr. Rendez-vous du siècle, na martyr. Papa, Saïd Saïd, amoutou, jette, amoutou, faut tout respecter. Bino ba Congolais, ceux qui a qui par exemple les Guinéens, a qui français, wande bobangi. Ba valeur au ça c'est le loi à tourner en zone à tourner théâtre mais il vit bien. On comprend. Ba toi na autant ba comprendre le roi. Non, on peut pas vivre bien, ba ping pong, ba sobe. Non, kocha poser sobeti, ngana on répondre ndeko na biso wana oyo tangi kombo. Azana niveau ya présence ça été. Soki par exemple, dans l'armée, président Saïd Saïd, à Rosala, Aza général,
à généraux yé à za lik baza niveau mon côté ba niveau mon côté ça la succès na kin ko ça la succès a problèmeité salon sur le plan international n'engé ba présent film nini o ya salé cartonnal le roi ba makaku mbwa le roi ba Jésus de Mbandaka et ça té il n'y a pas mal bobo ça na histoire té mon frère ba société le roi IGF est-ce que Robenga mutu le roi o yo tanga kombo a signé contrat nae papa na biso Gilles alingeti musala ki toko substance ça ya maman Véro papa Bazmak mais ozolo be appelé fission ça comme il y a quelque chose de commun entre vous et l'autre côté mon frère peut-être ozolo be tapé matolo de ça dans vekutu na benga ki bola mozanga date d'inspiration ya kabara sabatinga akabara te pour mokile mon asalama pona ko aider batu to yeba ko respecter fiston saïs c'est un grand ya ba jeter na mboka na biso c'est un grand omoni ce to longolo ba génération be mbale mbonge tokei ba fiston saïs c'est baza ba icône ba on a ba phénomène sobe o batikali des années batikali le roi ndi ba Cristiano batikali na ba Messi batikali pona ko effacer histoire na bango et a passe makazi et a passe. Parlons de Kimtema ma BP Batbaolo Bapé na monde théâtre commis yango le Batbao kufa toma ba décès ba artiste ba poison pe comme belé ça c'est dire quoi bolinganité ça se voit que bolinganité parce que comme ba groupe na ba groupe biso batu ya mama la patrona bo nga batu ya Sila batu ya Bellevie batu ya ici Pechanga batu ya sai batu ya Sobé comme ça c'est dire quoi mon frère vous savez je pose en akamoko quand par rapport à ni tu poses peut-être pas Bellevie peut-être pas Sila peut-être pas ko sala transfert à garçon et à patient ngala mutaba kanti je crois pas na habité à sur une théâtre lelo et comment mama bakame makamba mutema mabe eza par rapport qui ba makamba auto yo okuta na mokili ba faible ba mutema mabe ba faible ndeti ndiko ute ko tanga kombo wana ce sont des faibles alors tala ko jouer présent ça comme ça les mutema mabe akomi ko ki la présence ça mutema likunya présence ça aki ko tika moi dombo yende ko wana déjà na vie na yake ndako tika ta donc quelque part ndeko wana mobali otanga ekombo to longola mutema mabe ça c'est une bénédiction pour na art na biso photo protéger et bien. Parlons de poison pe régner na monde na bino ya ba artiste comédien biwa ekomi ko bwa kila na ba maladie bambasu yango il faut ka kotambola na ekenge faut kotambola na ekenge yango na oloba mutema mabe e apona ba faible mutema mabe aka stage asuka ya vie pono koma ndoki to tambola ka na ekenge lelo théâtre ya Congo ki o classango na kala na lelo ki o classe différencier ngo ndenge on évolue to rekila to rekila makas to évolue ka na YouTube to ko tshelo ko mba mona vitesse mutatali biso ka lelo. Mais sur le plan tout, toi menacé, mon frère, mon bé côté belé, les loba go, baye batalika musala o biso to bande ko sala, ba perfectionner boulot ba kei. Mais pourquoi biso moko? Et lo ko yebo ma biso, on doit faire l'effort to jouer pe na langue. Comment ni lingala est bien mais ils a basé ka na communauté congolaise mi porta la biso. Tant to jouer au Nigeria ba comprendre. Ce va jouer en anglais, va salango, va traduire en français. Moi, va te béli, va otala bon. Mais biso yaya, to jouer objectif. Pourquoi pas faire un film et nabino lingala va traduire en français? Il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens. On n'a pas de producteurs. On est tout simplement limité. Tu as peu sérieuxité. Pour nos producteurs aya, il faut à mon âge, il est du sérieux là-bas. Biso, la majorité de la sérieuxté. Vous avez sérieuxté? Non, je parle pas de tous les présidents, mais la plupart na biso. Yo robot ya caché moi il y a $3000. Mutumo ba uti poto sali les films yo boy $3000. Mais ngana ndimi na $1500. Yep sanga ba zo valeur am sala na biso. Ba zo ngote. C'est un peu comme ça. Ya ma mingi. Tout linga to za la ini, tout linga to za la divisité. Mon frère, l'unité fait la force. Les lots bat na bat ba comme ko préférer ko vendre dans la cana bango. C'est pas bien, c'est pas bien. Biso ba papa na biso ko edi, moi papa ko edi nde ba kundie na honneur. Président de la République. Il faut poser des questions. Les lopés, bisotant aux alatés, génération na biso. Est-ce que bonheur, on va payer ça, papa na biso, on va payer ça biso. Génération na biso, tu es qui pédé,
génération na biso Vous confirmez un peu dans oui. théâtre congolais. Et bon c'est rare moi chaque est-ce que bando yo ka makambo wana Peut-être Zaki a au bomba. te même ya ki ya ko bomba mais le quoi biso le loté mais makambo nyonso mabe et na génération na biso tant on vendre il faut poser des questions pourquoi makambo wana nyonso il faut ya na génération na biso Yo peut dire na théâtre de baloba qui vous a pédé. non Dieu le voit ngai ngana na bana Na epi que vous a mona. Moi moko. Mais oyo tanga biso mama ba. non moni venanga Félix waze ko ebisa ngai madame ba esposa ki na TVT nga batu ba ebi Peut-être aux oboya bata poto balando ba chéri bazana poto dans tanga ba bakangi bakade na. C'est pas ça batu nyonso ba ebi ke bébé sublime la fille à papa. Félicitations à toi ma fille, à autre chose la deuxième de la classe. Wow. 87% à la troisième maternelle l'année prochaine à qui première. Moi on a bébé Chloé Molié, bébé Cristiano Mavuba, bébé Olivia Villa à moi on a yo bombika kombo. Yana. Ya madame. C'est pas important. Na théâtre ya Congo zo classé théâtre Congo na ba groupe ya théâtral ya ba groupe à Congo. Au classé ba groupe ni premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Sur que t'as épisode 5 premier groupe. Liste à 5 premiers. Au bandité groupe à Liboso ya mi balé ya mi satu ya. Au basala boulot na Au basala bien. Au senti premier yeyo. Après suivi 2 3 4 5. 5 premiers. Ba groupe est belé au basala boulot. Ba tellement belé ka 5. T'es basé belé. Basé belé. Ndeti sert nangama boina pesi mbote motema Jean-Pierre Mongala la femme qui sent l'odeur de la prospérité. Moi si Yahweh Élysée Makwano. Ya solo la anacorde yo kaka autre molié va Jean-Pierre Mongala grand frère propre ennemi de la pauvreté l'homme qui sent l'odeur de la prospérité. Nous autres boyam bindo grand frère propre architecte moko omboka tikala na ye moninga ya Géritan c'est le meilleur architecte moninga na Dimitri Brice Bayindisa honorable Brice Bayindisa Dimitri ba groupe ebele donc na yo place au moins à groupe o et alors omoni ba groupe le quoi ba la mama ba groupe le quoi ba groupe le quoi ba les talents d'Afrique ba groupe le quoi ba Sinan ba groupe le quoi ba groupe sans souci ba groupe le quoi là ba groupe le quoi ba groupe sans souci Lisboy ba groupe le quoi de la foi ba groupe le quoi là moi qui ma question mon a tout no groupe le quoi ba groupe le quoi là ba Simba ba groupe le quoi groupe sans souci d'Afrique ouais et ba groupe au salam ça la bien place yo outé là oui ba groupe au salam ça la bien d'accord alors le groupe Simba qui tous les groupes la première là-bas on a un groupe Simba c'est faux ouais on confirme c'est faux parce que au moni mon frère on a ba détail vous savez ndekwana autant combat autant groupe zelana autant groupe wapi une artiste et comédien boeba tant biso to sala guerre groupe Simba na groupe sans souci to obunda na Berman Kasongo bomba zala wapi ba yi na réserve ba bimika se ba leki bino na succès non korilonga donc wana yo mona on complique pas on complique pas les ignorants. Mbappé reste Mbappé comprendre Mbappé reste Mbappé parce que tout le monde sauté ba décor ne ba mati ba comme ça ba gag non et a facteur temps il a raté et l'autre ba leki bino na temps na bango ba o satan na bango ba gag na bango zo frapper zo cartonner mon frère oui ba gag na biso belé ya ba congolais ba sala na habité nyonso mais au talon on a banaté trop de bêtises trop perfectionner bouloté yo aucun sa gag mo bande ko na biso mo ba bima bo ya mikuse bo ba ya mkuse ya munene ya mulaibo tala sko biloko bomba sala ba ka na Facebook mais so tali o CP na biloko bo sala biso lingo perfectionner bouloté te aucun sa solo bi bêtise ba seki ya mwana nde faire ma solo non au monde artiste et comédien ayebi ata définition improvisation te ta bino bo ba journaliste bo ça que fort boyambi par exemple Audrey Imoli boyambi atana mutumo botuni biso na ba question o ya lié na art otuni ngai émotion zanini
Botu na biso ba question wana. Papa, oui bien. Oko ça nous succès à Kisi. Mais oui bi bouloté. On comprend? Papa, biso toi le roi ba Mbappé. Nga ba ko pesa nga rôle nyonso. Ba tinga pas cravate, responsable na bureau na jouer. Mutu muso au moins na limité à ko jouer ta responsabilité. Ba ko tia ta na moi si na ndako te faut ba tia jouer mukala. Ou fait ba tia jouer sur nen. Non. Alors si la classification. Non, c'est là. Toi niveau monté. Toi niveau monté, faut bon respecter biso trop. Biso tonto obundana ba Herman Kasongo. Mon frère que j'ai sali. On comprend? C'est Rwanda qui va gêne na ba gêne. Koto biso to obeta principal, koto Herman ba obeta ba principal. Et qui va jeter. Biso to bundela ba groupe na biso. Moni il faut toi fier, il y a ba groupe au biso to uta. Moi je suis fier, il y a groupe sans souci. Mutu muso au monde na yo komisa groupe o aki kokota ki mukolo. Groupe o abandela azotanga yango te. Complexé. Dans la groupe na bino o uta. Wa moi na libabi. Biso to fier, groupe sans souci, c'est notre groupe. Groupe sans souci, c'est le premier groupe na mboka oyo. Premier groupe privé. Histoire va changer. Parlons si la classification d'artistes, c'est sûr que classé 5. Non, je ne peux pas les faire ça. Et il faut classer Pete. Pas sur autant le président Saïsaï. Soit il y a une classification, autre qui par exemple compétition, n'a pour 5. Président Balio Sombo. Oui. Il y a Freddy. Président Fiston Saïsaï. Président Caleb. Phénomène Isobé. Audrey Mouli. Au milieu de ce on a 4 sur le moins battu artiste belé. Il y a le 5. Soit il 5 après 100. Il y a une liste à 100. Na 100, na 5 au milieu de ce na 4. Oh, ce qu'on a chaté na chayo. En fait, quand on appelle ça, on appelle ça ta famille Molier, Bambote Belé, on appelle si Cordon Jean-Yves Kwame, Solange Camara na kata Brazzaville. Ah! Solange Camara, Nazolela, Solange Camara. Honorable Frida Mouchi, fierté à Bana, Sele, on appelle sous Bambote Belé, honorable Frida Mouchi, Mimi Maïscott, monté ma Didengo, ma champion, cancer propre, Mimi Maïscott, na Leli, Mimi Maïscott, Salara Ande Tolobaki, honorable Brice Dimitri Bayindisa, honorable Brice Dimitri Bayindisa, merci na papa Bola Mozanga, date d'inspiration, Mouta Kabara Sambatindaï, fierté à Bana Tchangu, vitesse à Bana Massina, Adikei Lodia. Merci Nayo papa. Jeunesse toujours en avant. Jésus Noël Cheke. Lokola Sapata Nzambe. Jésus Noël Cheke. Bana lingwala. Bakombo ya mibalete. Bakombo za misatute. Bakombo za 4 te. To pesa ki bango charge. Bakoki na bango te to botoli yango. Peuple. Fongola mis, fongola matoi. Jésus Noël Cheke. Mwana oya biso moko. To moni ndinga botami, ndinga koli na itaga wana. To pesa mpa ya chance te. Ye moko ya biso. Boyebi, awakende pona oluka ya biso lipate. Akadea nango. Awakende pona oluka mutuka te. Akadea nango. Awakende pona oluka visa te. Azwa kango deja. To pesa ema boko. Lingwala. To sengi bolimbi, c'est pas Jésus Noël Cheke. To salaki berer. Mandele kaki tout oyo to fongoli miso yambaloyo biso noso simalayo. Jésus Noël Cheke Jean-Yves Kwame Cordon CG Prince wa toujours pembe na mokonzi oyanga na betela katolo Mama Olga Babaluku na peso Bambote Belé, bébé Siblim, bébé Chloé, ba fille à papa. Batu nyos oboyebi pe musala te bosa musala na Kisi. Boye kola musala. Kisi le kaka, Kisi silaka. Boye kola musala. Vous comprenez mon frère? Oyebi ke batu nyos na mokili pe basala musala pona Kisi. Na ba domaine nyos mais Kisi ya rapona ba faible. C'est silaka. C'est silaka. Parlons un peu pour en finir kaka. Rando ya président ça na Poutine c'est le scram. C'est le bata end basila déjà kala mais balo ba na position papa na position nini c'est le lopang les awat lopang ya c'est le au résidence d'ailleurs avant na kezawat ezawapi mon frère asoma ba besoin ba $2,000 mon frère copé la mabiso to bango bien biso to ana bat le ba blanchard mouchi on comprend na ko betelo mon internet à tindelier et oui
tu bi copé lamba voilà ba bilamba ba kabila kay ana niveau à présence ça été ba na niveau monté présence ça ali kolo bande ko na ba Poutine ba yekola nanwa ayekola ma mbebele comprendre jalousie na bomba ko fala na mutem a mona ba ninga ni nyoso o bazala na ba évoluer ba kenda ya atikala na end voilà mutakento. On est presque déjà à la fin de cette émission. Mon nom de la fin pour cette émission. Merci na bande ko nyoso ba landa biso ba onyo so ba ni ba komelanga na Facebook. Ba betika Audrey Moli est capitaine et non capitaine. Babengi ngai na plus 243 89 64 36 481 plus 243 89 64 36 481 plus 243 64 36 481 on appelle numéro na WhatsApp batino so bani ba komelanga ba remarque soki na lobaki mabema obo etouché bino na nga mutu polimbisa ngai to salaka bulo na ninga bia to tika kisi polaka kisi ya pona ba faible lobby bana na biso ba rapila biso musala auto sali quant à moi na pesi Guilain Fimpa le PDG nzote boya mbindo bambote belé maison given local 54 na boto wana côté be invitation ya qualité ya ba norme ya libanda eza na pesi fierté pe vitesse ya bana masina honorable Adike Ilodia mon ami de tous les temps jeunesse toujours en avant merci na fierté ya bana lingwala Jésus Noël Cheke le kola sapata nzambe honorable Brice Bayindisa honorable Brice Dimitri Bayindisa fierté ya bana Brazzaville honorable Brice Dimitri Bayindisa merci na Jean-Pierre Mongala l'homme qui sent l'odeur de la prospérité archi motema ya maman Élysée Mangwana archi Géry Tansia kulutu na ngai archi mai Géry Tansia merci na cordo patience qui tumbwasi na toujours de cœur na yo maman Nabiso Sandra Bongondo la femme qui sent l'odeur de la prospérité moi c'est ka fidèle na mobali na ye moi si banda kolinga linga ka mobali moko la vie ope batikala na ye Yannick Bongondo qui est film par mon papa maison Given local 54 invitation qui toko et aka mi balete boto mobimba batate ka invitation ya vrai pe ya solo et aka bango Adike Ilodia vitesse ya bana masina merci pe na yo merci na Congo Sengo officiel plus na moni ba matériel na moni plateau vraiment qui toko Souza awalo kwa na TV5 merci na bino merci na batino so balanda biso bébé Siblim bébé Chloé mon nounou Malaba Jolie Moli Chanceline Mokango. Merci beaucoup, on est à la fin de cette émission. On va fêter avec M. Jean-Pierre Mongala 10 ans de mariage. Ah, pardon. Il y a tout un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. 10 ans de mariage, ça se fait aujourd'hui. Archi Jean-Pierre Mongala, maman Élysée. Donc 10 ans, ça se fête. Papa, invitation Yannick Bongondo. Ngouli a toujours pembé na Yannick Bongondo directeur. On sera là, on va fêter champagne Moïsawana. Mais il ça directeur c'est Jean-Pierre Mongala solo directeur à solo là. Directeur à solo là et a te ba makambo na boy Jean-Pierre Mongala émission yango ya so solo lité na ozonga pe na lobaki solo la kité. Solo la ndenge ba Géry Tan c'est ba solo la ka ndenge ba Adike Ilodia ba solo la ka ndenge ba Brice Dimitri Bayindisa ndenge ba solo la ka numéro na ngezali 089 plus 243 089 64 36 481 olingi to ça la promotion ya biloko na yo bobingaka wana bozwa ngai bien bozu CG na ngai ya groupe Les Talents d'Afrique Patrick Mampouya plus 243 89 64 36 481 plus 243 89 64 36 481 to répétera bongo na bongolo na immeuble Grand Suisse A21 chaque mardi jeudi to akabongo na ville na Maisha wana na avenue du livre wana tozana na Maisha chaque jeudi mardi na bongolo. Merci na bande kulanga nyoso balandaki honorable Brice Bayindisa honorable Brice Dimitri Bayindisa
fierté à Bana Brazzaville. Merci beaucoup. Continuez toujours de vous abonner vraiment massivement sur Congo et Sengo. Officiel le plus TV, vous a toujours contacté, connecté pour nous commenter, partager, liker et que ça la biso bien. C'était un plaisir de recevoir l'artiste Audrey Binomo Bomona. Qu'est-ce qu'il a dit, commenter, bah remarque na Bino P ça la biso bien. Derrière la caméra, c'était Ridi Bonté qui est l'homme géant que je salue, le Migazor. Ridi Bonté qui sans oublier aussi mon ami Yatongo, l'homme qui sait manipuler 8 caméras. L'honorable qui est honorable Adikei Londia. Espoir Abana Massina. Vitesse, il y a vitesse. Donc on sera là. Allez vraiment vous enrôler Bana Massina pour honorable Londia Adikei Azamo Anabino. Restez branchés sur Congo et Sengo officiel plus. À la prochaine. Merci. Batubayate, Obanda Bango Mabe. Obanda Bango Mabe. Invitation à ardoise. Mais avec divin, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a follow Nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, Moukolo fait Tilata Mabe. Maison divine. À Bossali Minoté. À Tchelibinope promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Badingamboka Boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez.